Matondo mingi na bino notubo kolanda biso na chaîne KTJ Culture Africa. KTJ Culture Africa toza kotalisa bino bosolo na culture. Toza kokundola vraiment culture na biso. Yabakoko na biso ndenge ba betaka musique na bango nde ba banda ko beta musique na bango et puis ba ezo continuer sikoyo côté ya ba jeune ndenge to ko beta musique ndenge toza souci oyo etali culture. Oyo etali culture tozo tondola vraiment makambo etali culture tozali nangambo ya bambunda omondi bambunda ejofa musique o ba ko betango yango toza na bango toko tuna bango pe ba question na bango makambo surtout ba ko répondre oyo bokoyoka bana mboka bozona nda biso partout monde entier bisika no to bozali na Faransa na États-Unis partout na pesibino losako mingi pe matondo mingi na bosente la marraine tatou tozana bino ensemble mama Congo mama charge ba mama tozana bino toko beta masolango oyo etali culture nazali ngamoti naza na bandeko na biso ya bambunda toko kende micro toko tia bango toko beta vraiment masolo oyo etali bambunda wana bomoni bandeko bazoya na bandi na loboko oyo azali chef akoloba mbote papa mbote mingi ndeko bandeko bazolanda yo partout monde entier bisika no tubali okoyoko bisa bandeko ozali nani na kati ya groupe oyo bon na kati ya groupe fondation Viki Babunda ngai nazali lokola chef d'orchestre na kati ya groupe chef d'orchestre ezali ngai bon rôle na ngai ona joua na kati ya groupe nazali batteur OK osali bamibuboni na kati ya groupe Viki Bambunda fondation Viki Bambunda na kati ya groupe fondation Viki Babunda tozali déjà na bamibumi sato oyo tozali déjà na yango mais tozali déjà ba musicien moko formé déjà depuis longtemps vraiment na sepeli makasi tokende su na ngambo ya papa na akobeta guitare basse o to komona guitare basse papa betaka mbonda papa okoyeko bisa bato mbonda wana na bambunda komona ngonini mbonda wana na biso babunda kuna na idiofa to benga yango pateng ngo ezalo kola kiyungulu ezala na forme ya kiyungulu ezali mbunda mais basala ngo na forme ya kiyungulu vraiment merci vraiment tokena ngambo ya papa oyo akobeta guitare basse mbote papa merci bandeko bakolanda biso yebisa bandeko kombo nani walina na kati ya groupe oui kombo nanga Roger Kindua nazali bassiste na kati ya groupe fondation Viki otunga bu Angle Noir naza vraiment adjoint na yo alandi na sima après ndeko nanga wuto landa vraiment tout ça déjà moi mikole belé moi bambule belé na sepeli ni komona yo musala no continue toujours ti na suka yebisa bandeko bakolanda biso bamoni guitare basse mais to komona ngo ezali linzanza mais boko beta awa yali guitare bokoko ou bien lolenge bon guitare au base oyo zomona ya base na biso ya Christine na biso babunda so na beti ebima lokwa guitare ebima lokwa base o ba mise biso o yebi beta base ya biso ne base oyo yango nous sommes makino esala ke no to beta po accompagner ye na sonnerie na o azo beta merci bassiste tomonio wana toza na loboko to yamba yemoko leader Viki fondation Viki Bambunda losako papa Viki oui merci papa botomono ozabelo elenge okoti na makamango beboni bon vraiment balobiki ya lelo naza 5e génération bana musique culture na biso oyo 5e génération de ngai nazoti kolandela ba papa oyonso banda bakufa batika biso nde tozo bana tozo avancer siko tokotika culture na biso te pour vraiment en tout cas batuna bana culture na bango ya biso bambunda yango oyo osomona tozo beta guitare eza singa moko biso to betaka yango yebana monde entier bon ça vraiment ute pa bambunda OK yango na vraiment asepeli mingi na ba o ba olanda biso na yo moko journaliste OK na sepeli mingi na émission yango wana papa Viki yebisa bandeko oyo ezali guitare na bambunda komo na ngoni wana kibunda to benga ngo ekalungwasi
Ekalungwasi. Oui. Buna to bengo Ekalungwasi. OK. Vraiment. Na sepeli makasi na ngambo wana to komona papa akosala eloko mo ekolelaka wana. Losako papa mbote. Mbote papa na biso. Bandeko ba kolanda oyo yebisa bango wali nani na kacha groupe. Bon, nazali musicien comme musicien nyonso ngande mutu naza deuxième batteur. Après ya na biso tu kolanda wana ngande mutu naza sima na ye. Merci beaucoup. Koko ko sa bandeko o eza instrument nini? Oyo eza babenga yango lokole na français comme si batu nyonso bayebi mais na biso na idio fa to benga ngonko. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Bandeko boki kombo yango ya libe kilo mingi me na bambunda bakolanda biso ba libe ko prononcer ngo lokola fufu na kacha mai ndenge kande babalola kango. Yango wana vraiment. Merci. Matondo. Na sepeli makasi na bino ndenge to bino toko tondola masolango toko beta masolango papa Vicky okoye koya koyebisa biso makambo etali bambunda na makambo etali culture ya bambunda yebisa biso na bambunda babalaka mwasi ndenge nini? Bon, merci papa journaliste. Na bambunda babalaka mwasi na sens que mwana oyaza na epa na bango. Mama par exemple oza na bana na yo misatu mibale. Mwana ko bima tango ke tambola kutana mobali na nzela akoyebisa mobali oui funa mema oya epa na biso na présenter yo. Tango ba ko présenter mwasi epa ya ba famille famille camarade na oyo ça va. Wana sikoyo ba ko salela au papier. OK kosala biloko na yo omemi ba ya ko futa kalbasi ya masanga makasu saki ya mungwa liputa na basusu na de susu wana oye kosala symbole lokola nde babengaka mikongo biso pe eza bongo ntango baye kopesa yango wana siko famille bayebi yo yebisa biso papa Vicky na bambunda le monine salaka soki mwana mobala botami o na li français soki bazoki osala circoncision ba okendo kata ye o na lingala ba ko be yango tango ba okanda pa kata mwana mosutu nzembo ni bachaka wana. Bon eza na nzembo to chaka ya ba mapasa nzembo to chaka soki ba yoki kata mwana boche nzembo wana bino nyonso bobini bosali papa moi ezali nzembo wana ezali soki kombo ya nzembo ngo nini? Bon accent tokoki koyoka accent wana bandeko bakolanda biso bandeko bokolanda biso partout monde entier awa to kotika espace na bambunda babetela biso loyembo wana ya Ankas. Ansa. Baimba biso loyembo wana ya Ansa. Ya Marianda bombe. Ya Marianda bombe. Ya tokobeta masase. Ya tokobeta masase. Ya tokobeta mopema. Ya tokobeta yango mabo.
matondo mingi wana boti kolanda loyembo mo kitoko oyo bayembi papa Viki lobela biso loyembo oyo elingela kisani loyembo oyo elingela kisa soki tozali ko yamba mwana oyo bauti osala eloko lobi ale stang bazo bimisa na maternité sengo nango vraiment yango tosalaka to sepeli to beti musique basi babini ale tina suka to memi mwasi na ndako yebisa biso lisolo ngo toko beta biso lisolo bambunda bauta wapi baza kote wapi OK bon toko intervenir muke histoire babunda ezalaka mulai mingi mais to zwanyo surtout kuna te poto babunda basali parcours mulai ba Cameroun to tamboli ba Gabon kutu so kena Gabon kombo ya Gabon no yoka Gabon wana bato apesa kombo wana ezali babunda kombo ya Gabon frère no ya Gabon ezala Gabon maintenant ba français nde ba modifier yango ba komisa yango Gabon tozali na ba professeur o bazali awa soko ke kuno kesala ba recherche ko mona ba histoire nyonso ezali mais babunda awa tokuta na Angola tant tokuti na Angola ezalaka ba désordre ndenge sala makaba o balingi ba o batika la bo bakende tant ba guerre wana salami biso to lungu Angola nde toyo kokita na mabele oya biso tozali lelo ya bandundu alors tokita tant tokiti limite na biso tokomaki tokutaki mai o tokutaki ezalaki mai ya kwilo na mai ya kwilo wana nde tolekaka tokatisi kolekana ezalaki par miracle ya service ba koko basalaka tolekaka yango sur onzete mo bando benga yango okolong wana ba mikolo bayebi yango babunda bayebi histoire wana mo etolo bango na etano yekeboye ezate bon ezali secret ba mikolo mais toyebi yango ndenge ezali yango wana bandeko bakulanda biso chef tongi vraiment toyeba na oyo etali bambunda so neti mobali ayeko bala mwasi ya mombunda bino bozawana bankoko ya mboka bino bato boyembaka loyembo nini bokoyeko yemba oyo mobali pe akoyeko sepela pe esengo ekoti na kati ya famille nyonso surtout entre deux familles bon biso na biso abunda tozali na loyembo oyo toyembaka tobenga yango nsangambun wana ezali juste kaka nzeo moko ya joie bozobaluka bozosepela donc douce bino nyonso tu bozobaluka na malembe kaka bozobina yango bino nyonso tu ensemble nde yango wana tobina yango nsangambun wana bandeko bokolanda biso John Makese na Faransa akolanda biso Emery Kibangu abe Emery Kibangu mwana mombunda bakolanda biso basango tu ya Jofa na États-Unis bakolanda biso partout biskano tu bozali na Belgique et na bosanité boali kolanda biso association bambunda boali kolanda biso na Belgique bomoni fondation Viki ezali yango eko beta musique moko bien et puis eko sunga ba jeune batalan oyo ezali kobima awa toka loembo oyo ndenge babalaka mwasi na bambunda eza bongo papa Viki eza bongo tango babali mobala yesko yo joa wana esengo ya koyamba mobali na moma oyo akomaka na esika famille mwasi ezali yango wana bandeko bokolanda biso toka na loyembo wana nde tokozonga na masolo na biso tolanda loyembo Nsangambon Come, mama, wa we,
leliye akone biki o karin ke se ba nan ko so nan gwa be wana boki loyembo kitoko oyo soki mwasi ya mombonda babali ye ndenge mwasi ya mombonda ndenge abinaka chef loyembo ngo ezali elengi mingi ezali wana eza suka
on ezali suka suka ekota makambo ebele histoire ebele na kati ndenge ozomona nzembo wana yebisa biso tondola biso elingi lobani na kati loyembo wana nzembo wana ezalaka nzembo esengo makasi mpona biso babunda soki olandi nzembo wana kati oyoki place mo barotia olele soda obula masasi bana uyungana donc c'est-à-dire topesaka histoire oyo ya Pierre Mulele soki bozo se souvenir Pierre Mulele azali moto liboso o abanda rébellion na RDC ezalaka Pierre Mulele donc azalaki ndeko na biso nde yango wana tangu abanda ko beta masasi wana azo sala ba attaque na ndenge batande opanzana nde yango wana histoire wana to betaka yango na nzembo wana ya Pierre Mulele donc ezalaka histoire na inde to betaka yango na nzembo wana chef yebisa biso na bambunda soki nesi mwana mwasi basenteye eloko ni le kakawana ozaka ne sengo ou bien bosepelaka te ou bien lolenge boni bon mwana mwasi soki basenteye na biso abunda ezalaka na soni makasi bon baboti ebele balinga pe ko milobela yango penda te na biso soki basente mwana wana ezali lokola mwana bungi deja nzela pona nini moboti nyonso tu aboti mwana na ye azalaka na ba projet vis-à-vis ya mwana na ye ezali te ke a bénéficier na mwana mais azalaka na besoin a orienter mwana na ye akene na nzela malamu biso na biso abuna soki basente mwana wana ezalaka penda opesi penda mukonga na makambo wana po kobana ta na symbole o bapesa biso tozwaka yango te soki mwasi aza likolo symbole moko te tozwaka donc c'est-à-dire tozalaka na esengo na makambo wana te donc ezalaka mabe pona biso wana na mboka bakoyemba imba bakotonga mwana moninga lisolo ekomi kaka yango wana mboka mobimba coin kaka lisolo kaka moko sikoyo lembo nini oyo ya kochola wana ndenge bayembaka loyemba kochola wana yo pe koape koyeba te loyembo moko bakochola loyembo nini loyembo oyo biso tochaka yango mingi bon ezali bato balingaka yango pena te parce que pesaka pasi ezalaka na mwa bambwakele ebele mpona makambo oyo bato ebele bakutana nango mais nde esangisaka makambo ebele ezalaka kaka te ka lokola mwana mwasi akomi na zemi nde tolobela yango alors ezalaka donc tosangisa makambo ebele tobenga yango nzembo wana loyembo wana tobenga yango allez-vous-en en français donc on le mega win ya mwana bandeko bambunda bakolanda biso et surtout fondation ya bambunda na Belgique bakolanda biso ne bazali wana loyembo wana ekosekisa bambunde be na Belgique et puis na France loyembo wana c'est to kope koyoka loyembo wana bambwakela wana eza na problème te biso toza disponible pour na nyonso merci wana bandeko bokolanda biso ezali tolobi moke mabine bele lelo tokoloba moke mabine bele bomona loketo yango soki mwana moninga bungi nzela ndenge babwaka ba jeton ndenge balobaka yango tolanda mabina wana bandeko bambunda bali bakoseka tolanda mabina Ngangole kebane mawa mele mawa mwana salin sabo mwana tukitele mwana tungwere mwana jimdila kana yoshere mwana jimdila
mboka nyonso tu oyo ezali na nzela esika bokokoma wana bakitisi bamboka wana etomboli bakomi na mboka elandi bakitisi ti bokokomisa yango na destination oyo bokokende kokunda ye après ntango bokokoma kuna nde bosali baceremonie ancestrale na bino ndenge ezalaka mpe bakundaka ye mpe kaka na butu na butu kaka na butu mpona nini ezali coutume coutume oyo biso tozochange eloko te tozokopie kaka juste oyo bakoko na biso batika wana ndeke alelaka ou bien nini elelaka wana ndeke alelaka te me biso coutume omoni eloko oyo lokole oyo ezali telefone na biso babunda oyo lokole oyo ezali telefone na biso babunda ndenge ozomona ngo wana na nzete oyo ezali na bamanière oyo tobetelaka yango mpona kopesa message ezali histoire ya bakoko mais sikoyo oyo ezali symbole kaka mais tozalaka nango pena nzete ya munene nde tosalaka yango soki eza na bafaçon oyo babetelaka soki olingi opesa message wana ke moto akufi to mokonzi nde akufi. Chef, émission na biso ezali tokundola bosolo na culture toza kolobela vraiment culture na biso le ezali tokoloba moke il faut toyoka vraiment langong chef tshela biso langong chanson moko lembo oyo loquette ko ezo ningana o vraiment bandeko ya France ya Belgique ba kolanda biso epesa isusu posa ezongisa bango lisusu na ndenge bazalaka lembo wana loquette ningana démonstration loquette bandeko balingi démonstration loquette bayoka langong de loquette to robeta. Ok, merci beaucoup. Merci, chef. Pene bola mina salama tombe ya mukwata. Ay mo pene bola mina salama tombe ya mukwata. Ay ma. Obi. Owa. Obi. Owa.
Wanaboki loembo ya makina katani bandeko balandi chaîne KTJ Culture Africa toko beta masolango chef yebisa biso différence nini entre musique oyo na musique oyo ya ba Kofi ya ba Fally pesa biso moi différence wana différence biso nous sala kaka on est culture congolaise ezali musique moko tozo beta kaka biso sko tozo beta bango bazo beta moderne biso tozo beta folklorique donc biso tozo beta histoire penda oya biso nde yango wana tozo beta alors différence na biso ezali kaka peut-être mukie kozala na ba instrument biso tozo sala ba instrument local bango bazo sala instrument moderne alors nde moi différence na biso kozala mukie wana biso tozo sala kaka culture congolaise. Merci chef wana namoni président Vicky akoyo koloba pe moi lilobane ya suka président président Vicky bandeko bakolanda biso partout monde entier akoyo koloba oyo etali groupe fondation Vicky Bambunda eloko nini oyo ezo marché eloko nini ezo marché te bandeko oyo baza na bolingo akosunga bakoyo pe kotia maboko na mosala ngote pona basunga. En tout cas merci mingi na pesi na bambote mingi na batu nyonso oyo bazolanda biso mokolo lelo Bambunda ya idio fa mokolo wapi kikwiti biso nyonso Bambunda. OK tobeta kaka pona matanga Bambunda te fete ya Bambunda te nyonso tobeta ka ezala ya baluba ezala ya bangala so babengi biso tobeta. En tout cas na pesi na bambote mingi pona bango nyonso vraiment tozana posa ya soutien bisika baninga bazali o bazolanda biso ba soutenir biso tozana ba manquement moi ba matériel mingi ezati. OK en tout cas vraiment bacha biso maboko lelo yo nazotika kobeta ba musique yo na kati ya Kinshasa na kozala mamususu na 30 ans bon surtout par rapport ya batan ya bato bazaka kala musique c'est kufi oya biso Bambunda critique c'est kufi po ba kolonso ba lembi ba ko kobeta sute biso nde ba jeune to tika tozoti ko remplacer bango. En tout cas ba bazali boso ba konzina biso ba bazali ma position ba ko ka ko edir biso asonga biso basia biso maboko batombola biso po sima pe biso pe to former biso ba olanda sima po critique ko fate. En tout cas na pesi bango bambote bisika bazali pesi bango ba merci mingi balanda biso na motema moko wazana posa na biso abenga biso to kokoma isika zali yango wana azana posa babenga kokocha microbo et chef président okoyi ko bisa vraiment bandeko na oetali culture ya Bambunda association ya Bambunda na Belgique association Bambunda na États-Unis association Bambunda na Italie et surtout oyo bazali basango bakolanda biso bamamelo ya Bambunda bato pe Bambunda oyo bakenda sango oyo pe bayebani bazaba moyen okoyi ko bisa bango eloko nini lolenge pona oyo etali vraiment kosunga et puis mosala ya culture oyo ya Bambunda ntoki oyo ekende liboso. En tout cas na kokoyo bisa bango kake vraiment lisungi ezate bisika bazali basunga biso donc mutu nyonso aza na posa na biso abenga sunga biso vraiment eko eza lokumu na biso nyonso eza lokumu ya Bambunda nyonso bisika bazali donc bisika boza bosunga biso botombola biso tozozanga ba matériel belé na minute so total bien omoni tolataka barafia kale lenge yo lati mais na kati ya Kinshasa wa biloko oyo eza ko cher tozo kokate moyen ezati tozana ngote donc to mwa biloko ezozanga biso eza orchestre munene eza na ba danseurs 6 ba musiciens marqué tout yemo muke balasima tokozala mamusu biso nyonso to ba biso maboko musala ezali musala eza mutu za domaine o nzambe apesi o na bandi yango muke na bandi yango ngai na 12 ans ti na kekoma 30 ans lelo na koti Kinshasa sika azoluka siko mutu akoki soutenir ngai bisika bazaba ba mesele bena biso nyonso bisika bazana poto wapi bisika nyonso bozali soko landi ngai Vicky mona na bino leki na bino bochanga maboko musala ya mabe ezate mabe ko iba oui na sengi pa na bino bo soutenir ngai yango na bandeko balandi chaîne KTJ Culture Africa toli na bino ezali émission tokundola bosolo na culture tozotalisa bino makam oyo etali ntoki lisolo etali ntoki culture toko beta vraiment masola ngo bomoni danse ya fondation Vicky Bambunda ndenge ba betela ngong na bango ndenge ba bini bomoni sepelisi bino nyonso tu Bambunda nyonso tu bikolo nyonso tu bango o balobi bango bazana bango na tribalisme te bango bazana bango ya batu nyonso baluba bakoy ko benga bango batetela ekolo nyonso tu ekoko benga bango bakoya bakobeta
boko bina boko sepela na loketo ya bango ndenge bako yemba baloyembo na bango bandeko balandi chaîne manaka na biso ekomi na suka wana tokabwana na loyembo moko boko mona pe na kokota tokobina pe loyembo bango tokabwande tokutani mbala sima tokobeta suma solango oyo etali toki culture botika malamu na pesi merci na John Makese président ko pesa lisu merci na nani bandeko bakolanda yo bon na pesi merci na ba honorable yonso ya idio fa sénateur sacré ramfoer na pesi mbote wana sénateur azo sala mikolo po bana idio fa batelema donc soko ki sango sénateur sacré wa simbi idio fa tudia ngombe donc vraiment mabange belé po na yedo ba mbote belé po na yazo sa donc yenda bouger biso mo mikolo na pesi ba mbote honorable Boris en tout cas wana ancien ba wana vraiment ba makunzia idio fa na pesi ba Willy Ngomposo ba mbote ba premier ministre na pesi papa nani Marcela Zuri ba mbote mingi mama mami mwasi na ye ba mbote en tout cas pona bino bisika bozali journée malamu en tout cas tokutana mbalasima merci bandeko balandi chaîne KTG culture manaka na biso ekomi na suka nde tokutani mbalasima tokabwana lwembo nini président bon na kobetela bango kaka mwanze mbo esengo esa izala so ina tie yango mutu yo sufa tele mabina ngo to benga kango asimpsata asimpsata kangali puta tombola lokolo kangali puta tombola lokolo bandeko boko na biso mama kuna kangali puta tombola lokolo te tombola lokolo to bina langong to kutemba la sima kimia na mabota na bino Ay mama, ay mama, ay mama, ay mama. Ay mama, ay mama, ay mama, ay mama, ay mama, ay mama,